Merci Nabino so ba Congolais ba Congomani kande toloba na Kambe News na émission Nabino bitambola tambola na pesi bino so merci bisira ozwami bo benga ebele bolobi ebele bo benga bolobi non tozo ka lisusu na lobaki tozaki na problème moko bolobaki nanga bo pandisa ngo gouvernement zo bimate na pesa ki bino bazolamba mama soka zolamba biloko il faut ebela po bakabola bana gouvernement chez bimi to pesi coup de chapeau na mona mboka Etienne Chilombo Tshisekedi go bazo benga lelo incarné à papa Fachi Béton boya bandela mokili na yo ba Congolais ba ebisinga papa mona novicia ba lobi boye na papa nanga Bilungu papa Bilungu na ebieta komelinga na papa mbongo pasi bazaba surveillant na novicia c'est Mbudi ba lobi banda ba botama ba mona na noté gouvernement ya 15 femmes ba pesi félicitations na mona mboka Chilombo Tshisekedi incarné à papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba gouvernement yango ebimaka te ebimi nazo benga lelo gouvernement na saluer pe lisusu Samuel Lukonde wazali inongo nanga tobotama na ba age wana ka 78 yango te 43 ans aosala musala bomoni yango tobandai koloba bozela gouvernement Samuel Lukonde nazo benga ngo za gouvernement ya kila faute ya lobi ya ba wario mutu nyonso amona wario eza na anglais na français eza ba vaya hero ndenge alobi eza gouvernement ba wario to condamner parole wana vers la fin na kolobela ngo anga loba toujours na ba indusa indusa oya biso eza Kambe News vérité za vérité tozo ba ko flatter bato ndenge ezalaki o flatter mutu ba peselo te Samuel Lukonde asali musala na ye 56 ministres ezawa bana Kinshasa nasali ba photocopie na okabela ngo bato feli nasali ba photocopie yango ya ba ministre ba liao ba Cheribe okende na transport kuchapo Cheribe okende mona mboka Kilwando mboyo ebale monene ba bimission na aménagement batali kibebi ko aménager Kinshasa kokoma propre mbandaka partout gouvernement Samuel Lukonde baso condamner ba lobi boye na bandi émission oyo lelo na pesa ba sujets ebele na okata muke ba papa ba pesi coup de chapeau papa Bilungu papa Mbongo Pasi na novicia système ba lobi to condamner lisu mona mboka Félix te papa Mbongo Pasi alobi apesi Félix 30 ans alobi mutu asala 32 ans qui empêche Félix à 30 ans wana za papa Mbongo Pasi ngana lobi yango te toza na démocratie liberté d'expression na lobi boy Samuel Lukonde abimisi eza la premier ministre Samuel Lukonde eza la bakuluto to mona ki babimi na otanga bango ba kombote basana ba ministère occupé ba vie na biso balobaki na ngana lobango bango bakotaka na ba gouvernement oyo ya kulutu lokola bon na otanga kombote na okeza polémique na moni kombo na otanga tene ba komelinga bango ba démissionnaka soki baleti ba démissionner balobi gouvernement oyo ya ba wario na américaine ja 3 ni ja 1 ja baza ba guerrier ba vaya hero tozo linga to mona résultat to boy to mona gouvernement ba démissionnaire ndenge ezalaka bo sali misala na bino après quelque temps bo démissionner Félix asali musala na ye Samuel Lukonde asali Samuel Lukonde coup de chapeau mona professeur Lukonde na considérer papa na bino za professeur na Lubumbashi to bon nazana ba archive na lobelangwa wa oza étranger tende bato balinga obebisa bato ba kombo osali musala na yo meloko to senga na G7 bino bato buta na G7 botika ba ko démissionner tout le temps on a démissionné on a sali boye to ko kende na bino tina fait tango bozui pouvoir bo fete na bandako na bino bolobeli ni ko remercier comme la population ngana za mandaté par la population congolaise na lobby oyo akomeka ko sala démission avant boye soki simbi te to ko kena ba négociation soki élection ko zala te to ko kumba biso to ba congolais mais to so linga to mona résultat na bino ba ministre 15 maman bobimi ministre de justice italia biso likamo Patrick Muyaya média oyo koma ko loba ba polémique bazo ko éviter yango Patrick Muyaya Patrick Muyaya ozande ko nango za confrère nango za collègue nanga na lobi boye Patrick Muyaya okomi chargé ministre na longwena mo maneti yango po mona nga bien Patrick Muyaya esike ezalaki ba porte parole wa Jolino Makele la salle lokote ba écarté na masolo Patrick Muyaya information comme vrai et vérifiable
balobi Patrick Moya ba sepeli population ya sepeli Cheribe okende na transport ndenge ko ba demi terrain tozo nyokwama kolongwa bisika na oti 5000 francs na futa maka combien ndako combien mai tozo senga gouvernement za ba responsable tolobaki nouvelle classe politique nouvelle classe politique na moni ndeko mo akomelinga wa ndeko Babou Saleh merci na lobaki boko manano te bozela ndeko Babou Saleh lobi ba ministre o ba bimi ba reconduire moi ndamba ba ministre toyebi lokola Augustin Kibasa baso remercier na Babou Saleh alobi Augustin Kibasa azali ministre moko noble pourquoi lo bagate pourquoi ganga te Augustin Kibasa coup de chapeau bazon tsoka petentique c'est que musala na yo ba bouger yote c'est que ça musala malamu moi pe ba bouger zate pour ça musala malamu il faut tikala wana aux enseignants na salle tango enseignant ça malamu ba longolete fanda wana ozawana Augustin Kibasa coup de chapeau balobi ba ministre nyoso ba ye asika basala musala malamu soit osenga maloba wana ba komelenga 5 points mais na otanga nyoso teze belé 5 points elingi koloba ministre moko ba ebisinga wa ifali na tanga komona mengonga za muke papa na biso bitabita bibi tambola na zolanda yo mais lobela kulutu oyo azalaki na pouvoir ya Fachi na G7 a démissionnaki na otanga kombote lutundula bo a komi bon nataika na vitesse excès de vitesse kulutu lutundula balobi ba biloko ba ko démissionner wana na lingaka parce que na ebioza na bagage moko solide lutundula balobi ozalaki honorable Cheribe okende oloba ti ba pêche au ministère ya transport total makamba ndenge kokende bo condamné président Félix Tshisekedi Cheribe okende c'est grand frère to sala ba émission na yo wana na royal wana na espace na linga pe mingi na kolinga te na suye kombo na yo balobi na tango ajikaka Cheribe okende banda ko telemela ye sikwa komi ministre tozo zela réforme pe na entité na ebo e komeli bino kane tolobaka na likanisa mona mboka Jimmy Mukendi na Kambe News tozo lobaka vérité bino peuple bozo komelanga nga ba ebo komelanga pendant 3 jours mutu moko akomelinga wa Didier Mudimbu balobi ozalaki conduit par Joseph Kabila ba reconduit na pouvoir Didier Mudimbu sala musala ba na kini balinga ka mingi balobi balinga ka yo mais sala musala ndengo sala musala Didier Mudimbu coup de chapeau ngana telema mutute Gilo Andomboyo bana Équateur mambenga balobi boy Gilo Andomboyo Grand Équateur batombeli yo plein succès de bolamu na yo esalela musala sala musala Gilo Andomboyo e bala monene sala musala na malamu na yebi yo tikala jamais ko échouer Gilo Andomboyo balobi balobi mususu Liao Jean-Pierre Liao balobi boy dédoublement nde bakomi a dédoublement ya G7 na Jean-Pierre Bemba dédoublement ya Moïse Katumbi na Jean-Pierre Bemba nde bakomelinga dédoublement boza un pied dedans un pied dehors bo s'afficher na logique ya mboka Moïse Katumbi ngana lingaka mingi selon nde na mwa ba réalisation na mais eloko moko na rapport mapping ba oki ko toucher te parce que utilisant des bateaux totala makambo na 2023 wezana no campagne te ngana mo pansango Moïse Katumbi bana mbudi lelo babenga balobi na lobeo dédoublement olingi un pied dedans un pied dehors na otanga mikanda nyo solelo lelo na sa émission otanga mikanda balobi nanga bo gouvernement d'union sacrée comme union secrète parce que sali résultat ya Félix Tshilombo Tshisekedi atikali kotia bandeko na été mais asali o ba composé a signé atie mokoloto atikali kokipe par na été balobi Moïse Katumbi azawapi un pied dedans un pied dehors dédoublement à s'afficher normal wana bango balobi bozaka na baona na Genève ndeko moka komelinga wa kombo na ezali Jean-Pierre Mukendi Mukendi mobali ya Bwanya alobi na ngabo mobali ya Bwanya na mbudi wana na triangle komelinga alobi Moïse Katumbi makambo zoloba na osalaka tozana na campagne électorale te ou bien pré-campagne te sala tuki o aligné vision politique na yo ou bien classer conscience na yo etambola malamu Jean-Pierre Mukendi zanga te akomelinga alobi mobali ya makansi malamu azana noviciat CCM ambudi kana point wana Jean-Pierre Mukendi coup de chapeau oza mutu mosa banalise aobi oza na dédoublement mingi tantôt lobi makambo boy tantôt changer ka de charge wanga ni bemba loba teti lelo Jean-Pierre Bemba Gombo balobi boy
ndeko moko akomeli nga wa alobi boye maître Lou Kinshasa na maboko maître Benjamin alobi na ngai alobi boye maître Beja Kinshasa na maboko alobi Jean-Pierre Bemba atindi a délégué bazai ban environnement tolito mona Kinshasa na Kongo ezala propre maître Beja Kinshasa na maboko kucha po esiko zali chauffeur à DGDP mais ovanda ka oza mona commune na Kinshasa na ebio bien na participer pe na bitumba na yo aza jidoka alobi Jean-Pierre Bemba au délégué bazai ban environnement bo sala musala kene malamu maître Beja ndenge alobi Jean-Pierre Bemba bazai ba pe aloba baloba ki lobi manquement manga chef de l'état faci wana totala ngote makambo ya famille linge sale ezali bota Kongo ezaka moko na indivisible tolobi boye mama bazai ba environnement ozwa ba ndundu bazwa to mona résultat te bato baleka wana mama bazai ba Eve bazai ba oza na séance wana oza na pouvoir parmi les vice-premiers ministres na environnement tolito mona pe résident na mama résident na yo to tambola na yo to sala la conférence na CTV na corps de Mbudi na nini kuna Jean-Pierre Bemba délégué na CICM kuna na Mbudi na CTV to sala na mo ba campagne belé ba atelier belé esengeli ba ozela résident na yo ngale na yo bondela mutu te ezana esengoki Félix azelaki Antoine Tshisekedi azelaki amona biloko oyo bakosala balambi ya sinyeka mokoloto eza lokwa papa atikaki mbongo ya zando azoza résultat mama kabola bana bali abalala na bango na kimia wana eza dérangement papa te Antoine Tshisekedi Chilombo asali musala na ku chapeau fachi beto tozozela résultat émission lelo bato bakomelinga ebele ta eza muke bandeko nango bazolanda na mboka bapa na likanisi mona mboka jimukendi na lobi na bino boy gouvernement bimi dans quelques jours 3 4 jours 5 jours bokomona yango ba remise et reprise toza na posa lisusu te ba polémique ya ba parti politique et puis bo senga nga makambo ze bela wa babo ma parti nyose bisa ba député te wana lobango lelo te na lobi mokoleko ya ministre Cheribe Okende baliba mona résultat transport et komi leo na Kinshasa bato bazo kemba bato babeta ba makolo ba responsable ba papa sala musala na ministère na olobanga na ebi okulutu na nga Cheribe Okende uzana noko na nga mutetela sala musala ba mona musala na yo gouvernement ebimi lelo nazo beta sete ezali gouvernement qui la faute toboy o na démissionné o na saliboy ba démissionnaire na beta sete to banga nzambe toto sabakonza l'état bo fete na bandako na bino ministre ma ko melinga obi dossier ya Willy Bakonga ezali à suivre Willy Bakonga ba rétablir na biloko ko rétablir na assemblée nationale bo senga batala makambo na détournement coup de chapeau na moto akobelinga na otanga te ministre on est au selo publicité wate Willy Bakonga bolanda ya dossier na e place les ana makala Willy Bakonga a détourné mbongo ya enseignement bolanda la problème na ava asa la saute mouton boyebi ka saute mouton na oloba ava zonga na assemblée nationale bata la dossier ya Willy Bakonga soki bakopesa chambre na nini na prison makala na centre de rééducation akende kuna etalinga te botunenga rapport mamping ndeko akomelinga rapport mamping mbote na yo aza mona poto Lucien Mwangila bazana nada Nadege okomelinga mekombo silisite okomina dokomina Nadege mwena lobango ezate na pesi mbote na bato nyonso bazolanda na Mbudi to sola makambo na kende maluku après ou le samedi menazo senga Christian Mwangila eloko komelinga eza bien bakolandela Willy Bakonga parce que procès silité olobi nana lobi ya makambo enseignement détournement batika kabo et puis olobi Lucien Mwangila lobi boy pona nini na gouvernement congolais so bakangi mutu mbongo ezonga na caisse ya l'état te mais ba condamner mbongo ezongi te wana aza congolais mais vana na Londres maître Lucien Mwangila merci au rappeler ngalo mo capital bisika bozana pesi binombo te rapport mamping ezali ko continuer ka ndenge okomiawa rapport mamping ezo continuer ba otika ngote eza procès par procès rapport mamping ezali mutu nyonso aza cité bokomelinga même ministre moko na rapport mamping aza page nini bozana tanga po bopesa nga charge na oki kotika ngobongo te ministre moko abimi ya défense kombo na ye sa page 100 combien page 100 olimbisanga bandeko nanga page 114 ministre
Kabanda Gilbert bon wana aza ministre ya défense bolobi aza na rapport mapping nga na tangi page 114 rapport mapping ya continue ka papa Mboso dossier na yango wana nga naza na nga na bato bavota mibeko na assemblée te papa na biso Joe Biden Mboso dossier na yango wana na papa na ngai Bachi Lukwebo namonaki ntango boti nkamba bolandeli yango bana Kongo babi rapport mapping esuki wapi wana eza dossier na bino nde bozolandela nga na nga mopanzi sango na bolobi ba kondane nga na komi na mokonzi alandelaka makambo ya prince Patrick Muyaya mwana Maele Patrick Muyaya akoti wana na esika tolukaki molobeli ya solo ya gouvernement Patrick Muyaya coup de chapeau aux agents sala musala ba jeune ba sanction na esika eza vérité nde nayokaki bandeko ya top Congo bazosa patata na ligne yango te tozonga na déontologie journalistique na lobi bien na fingi te ndeko na Christian Lusakweno coup de chapeau esika ozali mais tozonga na logique parce que bozosala biloko ba animation libre mais eloko penza motu ya peuple azozela ngo na zelaka ngo na okaka ngo te bandeko nyonso baza kuna ndeko na Cheri nde osala émission na sepa na mais bosa patata mingi bolingi bakumisa bino na sene bakongole balinga animation mais baboya yango babisinga na lobela mais bo bandeko nanga tosalaka musala mpona peuple nde KMB News elobi ke topesaka information musala ya journaliste ezali koinforme kodiforme te difformation na information ezalaka te information nde musala journaliste yango wana ntango Jimmy kenda zwi ya kopapa nga so na zwi some ya bamongo akolobela o vérité nde namoni bandeko mosu Équateur side bazelaki bagangi balobi babimi te bayembaki bameli ba champagne na bato tosana bango na bandeko nanga babimi te yanga nini ezalaki likambo ya Nzambe so Nzambe aponaka yo okoleka so apona yo te yanga nini na kati nalobi tozala basérieux gouvernement ya union sacrée esi ebimi chef de l'état apesaki mbela na ye asali musala na ye atindaki bainformateur basali baélection eleki ni bruit ni masasi ni bitumba ndenge ezalaki biso ndenge mwana mboka Joseph Kabila kabangi coup de chapeau esika ozali Joseph Kabila aloba biso ki nazata na 15 personnes mais mboko esi etambola mais mboko emarché mais loko ezangaki etango so application makofi etonga mboka te mais abandaki kobeta ezali mpe bien lelo avandi sénateur en vie na otanga ide ya ndeko moko alobi sénateur en vie est ce que eza na constitution ya Congo oui eza na constitution mais eza mpona protéger motu moko te na bambeba na ye wana tokodécortike yango samedi sénateur en vie Joseph Kabila coup de chapeau esika ozali mais eloko ezalaki impunité nalobi lelo naloba yango samedi impunité na kodécortike yango samedi nalobaki bien nde napesa ye numéro nanga bobenga nga Fachi Beto aza wana tolobaki mwana mboka azwa bato de commandement lelo azwi na Union africaine Union africaine tango toza kodécharge Fachi Beton ezali biso nde bana mboka ba congolais bolobi nanga ba rétablir mobeko tina ri ba chef de ri baba na kozwa loi muto aboka chasser te wana tokolobela ngo samedi na bapo ya samedi parce que bango bawelela likolo baba na ba élection présidentielle baba na sénatoriale baba na assemblée nationale il fallait ne papa Tshisekedi alobaka na 2011 alobaka ba élection moko ya 2006 obi renouveau dans l'esprit to bandana na base zabarite et pesi nga passe papa Tshisekedi personnel magro kenda me okenda te papa Tshisekedi alobaka réforme o fayulu akomi kodiembela yango réforme pe yango esalami me alobaka ba base to bana ba élection locale municipale papa Tshisekedi alobaka réforme na niveau ya bari na niveau ya territoire municipal mais bino bobanda kaka na présidentielle tipo kiti po boliaka bokabola gâteau na bino nga pe na boyi te lelo tomoni bozolanda na likanisi ya mboka nde nalobaka na otanga mpe lelo kombo te Jimmy Kenda asala chaîne abenganga bi tosala mpo na mboka tozosala mpo na mboka tosi tobimisi makambo yango bomoi bazongisi kibasa nazongeli yango deuxième fois bazongisi na pete ntiki mpo na nini mpo asala ye mosala na ye malamu azongika esika mpo na klase soki olongaki okopase ka klase tala kibasa azongika na esika na ye nalakisi bino na tire na mbongo motu te biso tozoloba vérité ndeko na Christian Lusakweno nakoya tosola na yo ozoloba mabe mingi oza mpona kosalaka makambo ozwaka mbongo baanimation libre noko ozongisanga réponse droit de réponse ezalaka nde na déontologie esika moto alobelaki oyeba échange na ye namonaki loko eshuwai kote wana Christian Lusakweno lobo botama na poto boza double nationalité biso oza bacongolais papa Etienne Tshisekedi alobaka un jour mboka ekoteya bino
abana ngwe mulunda lobi okolela na munoko mboka alela na munoko mboka tokomi déjà na suka parce que likambo nyonso ezalaka be ebandeli na suka tosi tokomi na suka napesi mbote na Jean-Pierre Bongwangele na mama Sylvie Bongwangele kana nde nalobaka nafuta transport na bato balinga émission na nga mama Sylvie Bongwangele mama Mélanie na Canada na Montréal mama Isabelle na Ottawa ekande bolobaki de Carlo Litumba kana obenga na Belgique olobi boketi 0 alali viengo na kenda na epe sonam aza double nationalité na lobi to okutana samedi na kosomba taba ba minute na Kambe News po bakatelanga ekateli mwana déborder zate na likanisi ya mona mboka Jimukendi na réalisation nazaki na papa na Timothée Kaembe na pesi oyo ya tchakinga na bilibo monanga Hervé Zaka bambote sika boza bande konanga nyoso boza ebele émission ta eza muke nazaka kawa na kolongwa na kende wapi tokuta Kambe News ba vérité bandi gouvernement ya akila foti koko sateo bemba tindi bato bango nyoso basangani dédoublement ba Moïse Katumbi ngana kolobela ngo tili wana ngamu kona okufa tokuta samedi merci ciao.